Pona ne mabota banso bozuri bakokola na magazine kini etumba tika totombela bino ma nouvela na mabota banso botala kamona ya suka bajoka tika topesa merci na bandeko banso tika pena souhaiter ba nouvela ne kimo bimba oyo simba ka magazine etumba rédactionnel yemoko le coordinateur fils kabe o ala ka accompagner na Jupel Ntsumbo na régie elongona ba mimodogo na ko fongola basango na nga ya retro la nouvelle na biso ya 2024. Na fongoli basango na nga ya retro na fondation Tabita Dorokasa o présentaka na yemoko mama Mireille Mayingi akitaki na commune ya Njili ko pesa mama esengo kolia na kombela na ba veuve na ba orphelin ça ki toko mingi jipa ntuma filmaki pesa biso kala luyuma elinga matoke bandeko babolingo nde bozomona oyo ali fondation Tabita Dorcas espoir ya solo oye kamakana mama Mireille Mayingi Chubaske mama mo maboto mama oyo mesala na kosunga pe na soutenir ne comme na livre na Biblia na livre ya Jacques 1er 27 que la vraie religion pire sengeli ko assister na ko pesa na kosunga ba veuve mama oyo asala toujours bolamu na ye asala ka ngombula na mbula azanga te po na kosunga na ko pesa bandeko oyo akomi na ye pe mama ya veuve nyonso na ba orphelin na ba orpheline baliaka awa mama Mayingi mama Chubaske mama espoir o amesana kosunga babenga mama Tabita Dorcas po yende bora moleki mingi koka bazala kana bakolo nango kokabeza na bakolo nango yende abotama lokola mama Dorcas Tabita sengeli Pierre aya pour va défendre ye tani ma défendre ye yango pasteur pesa biso lukala luyuma elinga ma vérité toke. Oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, mon nom c'est Fumukase Mayongo, père de l'âge. Je suis en tout cas liloba on a côté ko lancer d'abord Totoni Nzambe pour la action oyo mama Tabita asali ezaka pona tina na yemoko kakate alors toujours senga na bandeko mususu bosunga mama na mukolo lelo lundi le 25 décembre 2023 akanisi pona ba orphelin orpheline na ba veuve kaka yemoko loboko oyo azana 1 euro oyo azali na 1 oyo azali na franc congolais bosunga ye vision oyo ye ekende liboso tala oyo asali kolesa ba veuve à peu près ba 30 veuve 35 kolesa ba orphelin ba une trentaine donc ce n'est pas la moindre des choses yemoko oyo alobaki akokisi nani yango longoni ya mama kolo apambola des apôtres chapitre 9 verset 36 à 40 kuna balobi que Dorcas akufaki mais ba maman ba bengaki Pierre donc espoir na bango esilaki de espoir ezalaki lycée quoi donc espoir toujours pesa na maman que non espoir à vie bakoki ko vivre na action maman zo sala ba se décourager te loboko na litama eza esuite bako vivre na ngolu na nzambe lokolo ba Bible lobi na Jacques chapitre 1 verset 27 que non la religion pire ezali oyo ya ko visiter ba veuve pe ba orphelin pe ko sunga bango donc eza espoir mobimba oyo maman azo memela nani bango et te ba ko isusu ko revivre encore. Voilà, c'est ça. Merci. Bani ba kufa biso ba lopa ba famille ba teka ba pesa pe ba na telo côté tout ce ko tela na boté na famille ya mama oya pe bo ba ta passe to sani to sepeli mama Dorcas osali kambo donc avancer ka kende kaka akende so azupe mbongo pe ko to ba mama lopa atongeli biso ba ndako apesi so yo ndako yo pe lopa ono yango nzamba apambola kaye misala ekele liboso azo ba famille mbali basundola bana bakipaka bango te ngamoko na ani okama soki na bimisite na kolia te yango wana nalobi na mama nzamba pambola ye asunga biso pe apesa biso ata bafond to banda kotekela po makoki eza te na suki wana bote na yo mbote papa kokomo nani Mambote Antoinette Mambote Antoinette moni mama yepe awa na Tabita na fonzo de Dorcas Tabita okoloba nini na mama Dorcas ma présidente na kongi koloba na sepeli mingi na mama présidente na ndenge asungi biso na ndenge oyo nzambe akomi biso na mokumbu ya oyo tokomi nango na suka mbula mama na biso akanisili biso na makambo nyonso na kolia yango wana topesi merci mingi na mama na biso mpe nzambe abakisela ye bamikono ezangi kati na ye po
maman nzamba bakisile ye mikolo koya mais maman Chubasquin a toujours amesana kosunga tala timwana oyo azanga na yali pazi bandeko babolingo bolama nzambe ekenda pa maman Mireille Chubasquin bwende za kitoko ba veuve maboko ngolita maboka te malamu zeko tapana bino po ye moko ya Mireille Chubasquin mama Dorcas Tabita azalaka malamu mingi na bandeko na ye yango tolobi lelo lukala luma elingama ekeyo ewo Ozakaka na basango na biso ya retro tokiti na route wa bengi na kombo ya deuxième république ya route Kimbanzeke population yani ko kemba na kolela jipala ntu molinga lukala luyo matumo ndenge bandeko ba kolela toke bandeko babolingo tango na bakalukala luyo makiforoke mbiya la solo tala makambo oyo laki Kimbanzeke population ba boy système passeport abanzela osali demi Dakar ndambo osali te bali kolela po apenage éviter qu'il faut que bola soki otama kolote transport ozwate awa to éviter soki ngolo bimaka awa o nina to éviter ponzela awa mai na mai mama pesa kala luma elekala toke na gouvernement vraiment yemo kwa kita sur le terrain to abana changu to abana njili vraiment to vivre ni toza côté moko boye ya isolé pona nini papa yokela biso mawa tosinga pena bosenge epa na yo po bato yo ozotinda ko bazolia bambongo na basi na bango na bafamille na bango baata baintere ya vie na bango maintere na biso moko baatala te papa yokela biso mawa ya kobongisela biso nzela oyo eza route principale oyo matiti Kimbanzeke papa ya kobongisa nzela yokela biso mawa po soki oyoki mawa te tokokimepa nani papa vraiment eloko na osenga na gouvernement bongisela biso nzela bongisela biso nzela eloko nasengi yango wana papa bongisa nzela soko bongisi nzela vraiment nzamba ko benir yo tina suka papa onga na bando senga ka yango visite rédactionnelle au salami na yemoko l'homme de Dieu le pasteur Alain Kouma kitaki komona bande kopé bilenge o pesa ka magazine ya communication na commune ya Njili botala ne ya kitoko mingi yemoko le pasteur Alain Kouma jipele ntumo linga lukala luyuma to le kangonga bandeko babolingo ye wana l'homme de Dieu le pasteur Alain Kouma oya kamagis le bon samaritain ayaki visiter bilenge ya communication oya media oya simbi communication commune ya Njili apesi bango maloba ke boza elongo botambola na kobanga nzambe boza na kanta nzambe nde bilaka ekozala na bino après ça va ko ba mosala nzambe nde déjà azongaki maloba ke pasteur merci pour la visite na yo pour na biso tondi matondi mingi ezalaka kitoko mingi pasteur asimzela ke alobi lobi bwana kilt na tabino maboko na nguya po botambola na bosolo po banga nzambe yangwana l'homme de Dieu atikala bilenge ya communication po dangana bino yangwana tala musala nzambe ya solo ezalaka boye komona kabana tala temps ezalaka bien pasteur asimindela alongwe na ye akei oya pesi bango kaka bolingo mibeko misala botamona kabanga nzambe po dangana bino yangwana lukala luyuma elanda. Merci de nous avoir suivis. Na comme na souka ya page de magazine na lokini etumbe pesa mangi na mwana ya souka ba diaspora Serge Bolo. Tika na pesa ba remerciement na ngana équipe rédactionnelle o ba simbaki biso na bilili o ba tandaki nga nanda kona bino. Merci na Jipel Ntsumbu ya Colas Zola. Merci na yemoko na benga na kombo ya cordon esprit toujours fils KB ya FK toujours ya mama BM Malonda. Na comme na souka tika pena pesa. Merci na yemoko le partenaire officiel na kombo Messi tous ces bons skinzonzi na komina suka na lobi boye yo polingi maboka yo na kini etumba yaka na yo toko yamba yo ngana bino lukala luma ezolingama linga